Nzela oyo isoki wanga ata croisement bonde salemi boye. Ça fait déjà plus de 5 ans makambo kinda libosoti. Bayaka na bango babetaka libaku bakimi. Baye bacheli biso mwa kaya sumuke batiki na bango biloko bongo basisaka te. Mais tango tomoni Bumba a koti na pouvoir makambo esali mwa changement développement mo boye ba chinois baye na bango babongiseli biso bachesi biso un pas en avant makambo bandi ok bien de topesi ka moi merci belé a continuer ka bongo oyo auti kozala a na pouvoir azaki mututi ayaki nde po atondisa po chacun na mais Bumba azande na mayele asalaki makambo eke lisusu liboso topesa susu mwa senga to basela ya umela kaka makambo ezala normal to bebaki makasi justement wanga ta isoki to kwa to bongi bongo to sepeli gouverneur de la ville Nzambe vraiment atie maboko atambusa ye. Précisément avenue province Colonel Béa. Nous tout cas alors les cali sous-souté. Et voir même comment il y a des difficultés sur les bêtis. Mais depuis que ça nous sale to couler ba bête malamu to tomboli nzela parce que nzela za qui penasé. Nzela kala ya nase entreprise Safnex a sale bêtis a tomboli yango a couler béton bana nyonso ya Gombe. Pas seulement bana Gombe. Bande ko na biso ya Kinshasa ba sepeli makasi. Na choix au gouverneur a ponné le bango batelanzela ezala en béton et avenue Colonel Béa ezo banana Inaza ti na Kasai mulai nango eza environ 2 km aux entreprise Safnex azo sala qualité bana mboka bazo mona so ezala ki mabende si balobelaki mais bana mboka batontsami na esengo na misala Safnex azo sala ya qualité ya malamu pe na ndenge abongoli bango croisement avenue province Colonel Béa Ozaki impraticable, mais le premier tambour le bêti, quel que soit le temps, même pendant la pluie, même après la pluie, bazo tambola, ils ont aussi des camboutés maintenant au Congo. Fouta 200 fois, fouta 500, ils ont les sociétés. En tout cas, nous sommes vraiment heureuses de voir que ça évolue quand même dans le bon. Parce que moi, quand j'ai commencé à fréquenter cette route, elle était vraiment impraticable. Surtout quand il pleuvait, elle était vraiment mauvaise. Mais maintenant, là au moins, on est en mesure de passer par cette route lorsqu'il pleut et ça évolue dans le bon. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous vous félicitons pour ce que vous êtes en train de faire et vous encourageons à faire mieux, à faire plus encore. Parce que la ville, elle est grande, votre responsabilité, elle est grande. Nous sommes là pour vous accompagner seulement, mais la charge se repose sur vos épaules et on croit que vous serez en mesure de transporter cette croix avec succès.